somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Et voilà, merci pour la confiance et fidélité au Bopé Sakana Sarato la TV. Chaîne Oezalakana pour nous informer, bino car vous informer c'est notre devoir. C'est bel et bien moi Niclette Tango à la cire naturelle na émission na bino ya bien femme sage. Émission Oezawana pour na koyamba ba mama ya boanya. En tout cas ceux que nos femmes essentielles na plateau na biso soit na émission na biso oza na plastique. Awa tozawana ka pour na koyamba ba mama ya boanya et longo na ba mama ya boanya ndé toko solo la vraiment maye matal ki bo moi si quoi. Toza aboye na kati ya bilanga le roi bino moko bozomo atwa na bilanga vraiment na commune na Kalamu en face ya 20 mai nde toye koluka ba mama ya bwanyo batika ndako na bango 5h baya aboye pona kolonela biso biloko oyo biso na bino toliaka vraiment ba mama ba bokola biso na musala oyo boye ensemble na bino to découvrir ba mama na biso misala na bango ne ba sala ne ba évoluera ba mama ya bwanya nde to développer vraiment masolo ya émission na biso na ozala un grand banda émission sans pour autant que remercier équipe technique ya Sarato la bazalara toujours au foulin moulin on a repéré sabino ba image bien bon on a sima caméra nazomona ingénieur arts donc ingénieur arts muto simbi vraiment image boye nazomona pe ingénieur bon de livre ainsi que à mon confrère muto donc mystique donc Aza mutu pasi pour les mukendi azana biso awa ni toujours réaliser vraiment émission ingénieur art ce que vous a même langage nanga vraiment bende langa invité nanga ah toza na ligne de femme sage oh na opesa mbote bonjour maman. Bonjour maman nanga. Bonne santé. Kimezali. Maman kombo nani? Ngai maman Vero. Maman Vero to yokuta yo awa na bilanga. Aujourd'hui dans au salle combien de temps na domaine obo? À salle 10 ans. 10 ans na kati ya domaine o mama po ani no tingami na ngo kaka mama ngana za mama oui nazana bana bana bazotanga nazana ndaku ona zobokola bana nanga musala oyo ezali bien nazosala milona pona kolesa bana Congo pe kobokola bana nangai nazosala te ka pona intérêt nanga moko tala ba mama mususu bazawa na soki nga na loni ye aye abuki ake koteka donc ezosunga ngai esungi peye esungi peuple congolais mama ozosunga biso nyonso osunga libota mobimba mama tolingi toyeba eske na ndako ozana bana ozana famille to ozayo moko nazana bana naza mama aboti bana 6 nazotangisa bango na balisi misusu na tikalika na mibale ya sima nde bazotanga mais o misusu naza deja na bakoko mama ozana bana oza na ndako oza na libota omikabola nde nini
ko gérer famille na ko gérer musala na yo oyeliesa presque Congo mobimba. Maman, en tant que maman, dans chaque programme, nayebi que chaque mercredi na ko bimate, na kendaka prière, na tongo na ko sokola na bilamba ya papa, na sokoli bilamba ya bana, na bongisi mwa misala mususu na ndako. Po nayebi que bana pe basungaka, me bakosala nyonso te. Ngai mama nazana ba misalo na salaka, soki na bongisi na bimi na ye. So nayebi que net lundi to kendai prière, lundi na ye musala na yaka 5 heures na vutaka na njili. Na utaka njili na ye kosala musala na nga na 20 mai. Na lamuki 5 heures na ye. Na sali 15 heures na kati. Na passe ya transport na yebi que 18 heures déjà na zana ndako. Tangu na kokoma bisika bana basukeli ngai pe na continuer musala na ngai. En tout cas, oza vraiment maman a félicité comme mona makamnyon sozo sala pona biso bana olamuki 5 heures utanjili ba transport pasi oya abo maman ebisa biso nan pona kolona biloko obo ezo attend combien de temps pona ko récolter yango musala na biso ya liboso to sana crane moi na sana crane na zui crane babaloli mabele na boaki pona zo germoire et salaka 21 jours. Wow. Après 21 jours, na bandi kolonango. Ce qui est sali 21 jours, na bandi kolonango boy. Ce qui na loni et sali sous 21 jours, ba récolter ango. Wana kilianti aye ko somba. Siko ba somba ne ba somba ba teka ngondeni. Après 21 jours au loni, 21 jours au récolter. Après ba client bokanga kana ba se bo bimi to bozana ba to ba ya kati na bilanga ba yiko somba to zana ba mama ba ya kana bilanga ba yiko somba biso ngai na loni na rosé na teka lisusu te nazo sala po mama mususu pe asunga mapena ya libota soki nga na loni ye aye abuki ake ateki siko soki aye abuki ake ateki neti mukala bwe mobimba boteka ngo na kambia et ba prix ezo varier par rapport à la grandeur de Mukala. Il y a mususu ya boye, il y a 30 000 ezali. Il y a 25 000 ezali. Il y a 40 000 ezali. 50 ezali. Ça dépend de la grandeur de la plate-bande. Chiko na isika o bosali bilanga o. L'État epesa bino to donc eza bisika na bino o bosomba. Souci na biso tozaka nango makasi yango wana. Eza musala tolingi to mesani nango ezo sunga pe bandeko ebele. Place oyo eza place na biso te. Eza mabele ya catholique. Nde apesi ba mama na place ma petite mata. Bino bosala ka musala na bino. Lelo soka bengani biso to telengani. Donc bofuta ba droit ma te catholique ya te loko to pesi bino bofuta droit boye bosala te eloko to futa ka momuke ezaka surveillance ya ba soda ba soda ndenge bazotala lopango biso pe na milona mwa café ebimaka wana esili mama na ndenge toyebe ke bilo mususu ezalaka na saison eza périodique na moni abwe bozolo na ndunda eza wana toyebi ke ndunda ebima bien na tango elanga toza siko na saison de pluie bozolo na esala ndeni poto mona ndunda bien boye même si eza saison na ngote to mona matembele botiaka ba produit to elekande. OK, merci pona motuna wana tuni kitoko mbula soki eleki makasi ndunda etelaka ebongaka te siko tosaka ndenge nini tolukaka fume ebele tokendaka to préféraka ba fume ba nzete ya pondu oyo balongoli pondu basaleli banzete wana etikali tokei toluki yango toye nango baloli mabele na bapondu wana ebele na se milona ezoliama na mabele mama engrais chimique nde balobaka totiaka ebele totiaka te biso pe toliaka biloko oyo tokolinga te ke makanisi na biso ezalaka na baengrais wana ezobebisa mpe nzoto na biso tolesaka ya liboso mabele soki natia bafume na ngai eza ebele ndunda ekobonga ko ba fumer wana bosomba ngo tosombaka bosomba ngo na wapi puis na prene mama tosombaka fumer wana tosombaka pouce moko na 8000 francs. Wow. Siko ekoko tata 5 nde pasi na biso nde yango wana place akolesela mabele nde loko ekutaka biso makasi na musala bilanga mama na ndenge ozoloba na comprendre que bosala dépense avant bozwa mbongo na ba dépense nyonso bosala neti na mukala moko
esenga otia ba pousse ya fumer osomba ba graine ozela 21 jours bilo ekola dépense nyonso bosala kana soki siko produit yango ebimi nini légumes yango ebimi bo se retrouvera vraiment mama moni eza musala tozosala tozwaka ka muke yango tozaka wana tozwaka muke ezangaka te nakoloba te ke nazwaka te po soki nazwaka te nde naliaka te mwa pasi na biso eza wana yango tosengaka na bakonzi na biso biso pe tozosala pona mboka pona nini kaka bango kaka pona nini kaka bango bakanisaka pe ba mama na se awa mama lokola o lancer appel bakonzi bakanisaka bino bakonzi neti na domaine na bino bakanisela bino na nini ya liboso mabele bapesa mabele bapesa biso mabele bapesa biso bisaleli sikoyo soki bapesi biso mabele bapesi biso bisaleli batalela siko biso toko anvie eloko alibanda te batalela bino donc so bapesi bino mabele bapesi bino bisaleli ba légumes bobanda holona wana eke na compte ya gouvernement to ezalaka ya bino bobanda oteka donc nalobi anga nazosala eza na compte ya nani na compte na yo privé compte nanga privé ezaka nga moko mutu nazo bénéficier te biso nyonso to bénéficier na bino nyonso bozo bénéficier na biloko nga moko nazosala des fois natekaka boye na bénéfice ezate abuki akeya lobi epuna etuli azwi mbongo te lobi naza obligé ya kosala lisusu pona yebike lobi nazwaki te lelo na kozwa non na ti bayaka ba cheter nde bayaka wana ba misusu bapesa mbongo te bazwaka nani baketeka après bayeli bino mbongo OK ba misusu bakendaka tosito mesani ayi aza na bana mama apesanga mukala matembelela ke koteka na koboya te topesaka bongo mama sikoyo yo za na combien de mikala et puis ba légumes nini oyo yo lonaka ngai nombre ya mikala eza un problème te kasi to yeba loko après 21 jours to yeba ke mama na biso après 21 jours abimisa biloko boye mikala boye azwaka boye poso ibalinda peso mabele bamona ke mama za capable ya kosala sans mikala oui naza capable ya kosala bongo mais awa lokola eza mabele ya bato eza yanga moko te tokaboli muke neti ngai naza na 25 plate band oyanga moko mama Honorine wana za kuna aza ya na yebi nombre te mama Fideline aza pe na ndambo kuna awa tozokabola muke po biso nyonso tosala o comprendre sikoyo soki na loni na bwaki germain na ngai babandi kolona ndunda na teki na saka mingi ndunda bitekuteku ngai pina na matembele donc yango nyonso ezaka na durée ya 21 jours matembele saka 30 jours soki na loni yango mama 30 jours après na te mama opesa ba jour wana nini donc bozana laboratoire esalaki eloko boye ebima après 30 jours bien expérience na bino vie oumeli na musala o compter kaka non de na loni yango boye après 30 jours biloko emona na miso bato pona kolia elekana ndenge nini expérience déjà toza nango déjà na yebi des fois to contacter na pesio po oyeba ke kendaka boye to sala ka boye mais to contacta lisusu ba jour wana te na sina yebi ka ke naza na germoire soki nazwi na loni après 21 jours naza déjà na mbongo na ngai wana soki lokola ekoli te na okonte te soki ebimi ekoki na lona nazwi na bandi olona na yebi ka après 21 jours donc 25 jours déjà 3 jours wana eza ya koteka naza na mbongo na ngai déjà na maboko matembele soki na loni na yebi ke après 1 mois na kolona na koteka déjà 1 mois na sina teki to sto yebi mama ezana bilo mususu bolona ba jeune plante ole bolona ba graine bolona ba jeune plante ezalaka biloko ni tangama bongo to botala ndenga mabele no mabelo boy fona lona eloko comme déjà jeune plante oui jeune plante to lona ka bongo pona nini des fois soki to check graine to benga kango soki na bwaki graine na bengi semi direct na étouffement wana tango étouffement ezo kangama soki ba graine wana eza kitoko milona wana ekobima ebele nzela moko siko tango ekozala étouffé ekobonga te
to bandi kolongola bandi olongola petit espace ezala po nzete développer bien ekoya pe munene ekozala pe kitoko. Mama naomona okutanga se bakombo ezala na komo bozwaka pona koyeba biloko ana toka ndeni botangela ngo classe. Oui, toujours la formation. J'ai la formation na biso musala bilanga. Formation to linga kango. Yango ana to toujours continuer kana ko sala. Formation ngo bozela ngo ni wapi? Nga nazo na jeunesse. Sport donc eza nde naza boso na posa ko sala bilanga. Donc na kyoke kuna ata na yebite na ke kuna na tuni ba nani ba pesi na sali formation na nga et puis na côte na komo sala musala ngo. Oui. Mama pona basi oyo ba mama oyo bafanda na ndako bana misala o salate baozela papa aya so papa pesi te bana baolala nzala message nini okyo pesa na ba femme wana eza mabe to bengani basi ya bwanya pona nini vraiment ezali pona kosunga ba papa tala ba salaire ya lelo eza pasi na kovanda te nazela ka bafuta papa so bafuti yete donc to kolia te sans awana te mama telema lokola biso okozala pena esengo makasi soki omipesi na musala ozala na esengo makasi omoni musala bien que nazwaka formation RP na komi sur terrain nazotuna pe baninga so eloko compliqué nga nabi mama yaka awa na sala ndenge nini habite ko sala boye te sala boye te namoni neti mikolo na linga na bwaka germoire babite ko bwaka te pona humidité leki ekokufa na telemisi donc to sunga na kabongo mwasi akoki kovanda kana ndako te azela ka bapesa ye bana bakobela beri mabumo ekiti matama eteli eza kitoko te mwasi ebongi ya telema to bengani basi ya bwanya po nzambe azana ndenge azana capacité moko boya pesa biso ba mama pona ko supporter douleur ya kobota eza capable eza pe mystère moko bo nzamba sala pona biso to lobi te itango tozo sala to leka mibali te papa azana place na yemenga pe na zana oyanga na zape lisungi na kati ya libota. Est-ce que place à moi c'est zaka na bureau place à moi si ezaka ka donc na assemblée place à moi si pona ba donc pona sala en état moi si pona sala il faut na ke bureau na pona musala te bilanga bato ba donc ba sous-estimer musala oboye ya bilanga conseil nini ki opesa bango te place à moi si ezaka na bureau te oyo azana bureau asala na bureau oyo azana hôpital asala na hôpital oyo azana enseignement asala na ye mwasi nyonso ibongi otanga osala musala na domaine oyo sepeli osala sala oyo pe ya bilanga ebongi pe ngai pe na sala bilanga mama mususu pe yo pe yaka oyo koyekola pe musala otozo sala ekosunga lobi mama azana bureau azana gouvernement azosala tango akoya kozala na nzalati akoluka alia siko soki ngai na ye kosala te ya kolia nini aya ngai pe na sali ndunda asombi pe ndunda ake kolia eza malamu tosungana. Mama message pona babone na biso ba otala yo soki ozana posa lisungi ba ko sunga yo neti na nini mama na ngai tebike bandeko bazaka na posa pe ya kosunga wana biso tozolela ka mabele oyo eza mabele catholique lelo okomona ye alobi ba mama bobima na koboya te basunga biso na mabele na bisaleli ekozala esengo makasi pona biso. Mama tokomi na suka entretien na biso merci ningo fongoli mutema pona koyebisa biso kosolola na biso na kati ya émission na yebiki ezambala liboso to ya abuwe mezambala ya suka te. Merci maman ngai na lina opesa bino merci mingi. Et voilà tokomi na suka émission na biso femme sage mama ya bwanya mwasi o atonga ndako na ye na kati émission na biso femme sage to na posa ba femme essentielle te boye tozo yamba ba mama ya bwanya mama o ayebi valeur ya kibo mwasi na ye vraiment nde to sengi na bino ba abonné ya Saratola TV bozala na pona ko soutenir émission na biso sage femme na ba critique na bino positif pe négatif et sunga biso poto améliorer musala o boye na rozala ingrate ya aussi sa émission o boye sans
encore remercier femme sage balobi donc l'influenceuse donc madame Sarah Tola donc na peso vraiment ba merci pour la confiance au pesi na biso bana na yo to sala ka musala na remercier équipe technique bon na zomo na ingénieur arts na mona bon de livre na mona ponle mukendi mona suka ba mukendi na remercier maman na nga femme sage maman qui était chibule nous depuis quelque part na remercier pe grande sœur na nga Espérance Musanga nice balobi motema ya Prince Mafuta. Merci à toi Trésor Mahamba depuis Paris, Lionel Pakasa, Bino Nyonso, famille Mbouang Mobimba, famille Pakasa, famille Mahamba, na Ope Sabino, merci, vous s'abonner toujours massivement à la chaîne Abisso et bien Sarah Tola TV, vous allez jamais dessus. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.